Oui, Naomi Barcelone. T'es pété. Coquette. T'es pété. Nandenga bien peut-être combo. Voilà, tu es normal. Coquette. Bakoma na yoka yango na kosekati na yoka yango mais tozo non na epite na yoka mais yoka on a ndenge na sens ni beaucoup pa na mso kutele matanga boni kingani ko mais na yebiete ngana yebi ngai oui mutu kwa Naomi Barcelone asala Congo asala ba nini na ye ba coquette parce que yebi peut-être so na moni bango bona ko yeba peut-être na théâtre to kutele moteur ma bezali baninga bayaya mwa msusu bakashila bamakolo ni so landele mbasu me babeta na beta nda bango na bango yate biso to yesika ndeto yene makambo to kuti yango na bino ko kuti pe makambo non net na kota makambo na wanga na kuna kisi na biso ke kuna okoko vivre te kuna so ke boye ko bandana yemo papa na bino kiti na bino bana tout ça bato babebisi na théâtre eza bato biso tokuti oui bato tokuti bana babebisi théâtre biso toye sikoyo toye na biso mais toye na bandenge moko boya sérieux tokuta de théâtre eza na mbutu ya ndenge ni mbutu ndenge mbutu eza na bandenge ebele koto kimobulu mabe donc yo zomona Lengi betu tu yanga leri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sari sabana waya lwa mu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot imatea tremana mambot landa YouTube télévision Salon Flori, mama moimwene, mamwene kuna yuyufuna. Roger, mwana mama kimaganda boyigoila. Ungeri kimaganda boyigoila. Yafisa lengi. Feroze ayagine. Feroze makangwe. Feroze makangwe. Metro Makengwe. Shadombala. Makengumba. Bonjour, bonsoir, Balanino sur Metro Makengo Tapis Rouge TV, la télé de réalité. C'est moi, votre humble serviteur, Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission La Découverte. La Découverte, nous toutes sortes d'artistes, comédiens, musiciens, toutes sortes d'artistes de Tolobaka. Voilà, les autres, nous avons quatre émissions sur La Découverte. On a toujours émission, mon combat de Bélé. Vous avez ébélé, vous continuez à s'abonner à la chaîne Metro Makengo Tapis Rouge TV. Vous serez jamais déçu. Quant à moi, je dis un grand merci à mon papa du corps, les Baoba, papa Metro Makengo Simon Kabaka, ainsi que sa femme, maman Christelle Mbumba, Makengo depuis Suisse, Nazirique. Merci à tout le monde, nous allons la merci à Bavreve Nangatou, vous êtes partout dans le monde entier. Merci à Lei, Laetitia Congo, autrement dit LM Fashion, Laetitia Congo, Makengele. Merci à Antomanga, Aigle Jaune. Merci à Lisette, Molasoko, Motema, Gelo, Kisoka Soda Poto. Merci à Yalidi, Cathy, Amandine, Molasoko, Yosu, Mote, Place Mozali. Merci. Léo Nazanga Mount Nazana, artiste comédienne, Oyo, a joué à un groupe, il y a Ladi et Soube, pour ces pays qui ont une émission sur la découverte, sur le monde par rapport à mon dango artistique, et puis pour sur la maramouza, pour l'équipe arabango, surtout ma fille, maramouza, belé, quand on a bango, c'est bien dans mon dango, théâtre, donc on belé zobi, mais pour na bango, il y a des amis placés pour nous sur la biso, puis qu'on expliquer, des à Montréal, et Tikazali, ce qu'on fait, on a invité du jour na biso, les alaka. Merci à Montréal, Hérité Djamba, Hérité Kazadi, Dora, bonjour. Oui, bonjour, merci. Tu es mes allés? Oui, Nangola, Nzambe, qui mes allés. Mon mouvement fort, mais.
Ah oui, elle a toujours boyé. Il y a solo. Ah oui. Vraiment, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Il y a l'émission à Misso, Dora, Nebike, Oza, artiste comédienne, où évolue dans un groupe, il y a président Ladi et Sobe List Boy Fondation. Oui. Voilà, List Boy Fondation, toujours sur le Ranayo. Par rapport, il y a yo, vie artistique, et puis, Komeka Kobeta ma solo, Dora Banda Théâtre, Tio Komilelo, Batubele, Oyo Mona Théâtre, Oyo Kuta, na Oyo Kuta Bosa na Bango, différence nini Oyo, Monaka, Banda Yo Kuta Théâtre. Différence exacte. Différence exacte. Différence exacte, différence exacte. Tiens, on a toutes nos questions par rapport à ces alars, non de tout le monde a serre nam so basila bisalo, Bersil Pechanga, Bellevue Kandi, Dinana, ne babandaka yo kuta bango non? Donc ne babandaka na yo intégré théâtre. Au monde ndenge ni ndenge bandé ko mona ndenge comme au sala. Différence non ma différence non eza ndenge ni au mona ndenge ni. Est-ce que c'est normal tout maman baby tout eza ndenge za kitende bandé ko mona au côté théâtre. Donc, merci pour la question. Non? Bon, différence c'est ça que différence c'est ça pour la différence c'est ça parce que naya qui na petit bango donc on a peine à lingi musala yango donc on continue na kokoba na bango tina comme skani na koma. Oui, bien sûr, Zabongo. Mais est-ce que par rapport à des désordres auto, balobi de toyora bino boboye sika. Disons, on sait combien d'années dans Lisbonne? 9 ans? 9 années, vous mettez comme ça dans Mbiaka. Mais par rapport à Nenge ou Koutaba, Nenge message, Bamarambo et Bimara pour Bino Bato Boye, Bimi ma casse dans le monde, dans Zonzing ma casse, mais Bino Boye sa théâtre. Il y a solo, ou bien les habinotés. Non. Bateau. Donc, d'abord, il y a un an, et puis ok. Bateau à bébé dans le théâtre. Et ça bateau de Kouti. Oui, bateau de Kouti on a bébé c'était biso to yesiko. To yé na biso mais to yé na bandenge mo ya sérieux. To kuta de théâtre za na mbutumbu. Ya ndenge ni mbutumbu tandenge. Mbutumbu za bandenge ndenge belé. Koto ki mobulu mabe donc yo zo mo. Oui, on a boîte pour on a pas on va y à ça la théâtre. On y était fille voilà. À ça la quoi comme ça le on va bien mettre. Eh donc on a monde de on va y point na iko kota. Eh peut-être on a musique la binga pena tsapa mais on a regretté. Mais na la chote pour na kota marambango. Mais biso ce que to corriger bango. Mais jusqu'à présent, déjà 9 ans, normalement, ils ont plus. Ils ont bino ne mutu. Ils sont back sur ma camboana, ma casse, ma qui m'a bé, on est sur le thème, ma bé, koïna, sur ma casse. Ils ont bino. Koïna, ils ont déjà tenu ma famille. Et ça, là, on a un monde. Dans ma quartier, dans ma part, on refoute là. Donc, koïna, c'est banda déjà, banda, mais pour que maman n'a biso. Bako, on a besoin koïna, ils ont déjà. Alors que, ils ont biso, t'es toye ko baby ça toye ko ça ce qui ndenge na monde ko baby non la théâtre to kutela moteur ma bezali baninga ba ya mwa msuru ba kashila ba makolo ni so la ndele mbasu le ba beta na beta nda bango na bango ya te biso to yesika nde to yena makambo to kuti yango na bino ko koti pe makambo non net na kota makambo na wangana au 6 oyo zana ona kata kina na groupe et sobe ba bi mais mystique zo fina ba masa na yo ba non non papa nga pesinga sexualité oui 9 ans de carrière va peso sexualité naza na kata mouvement na tala maka déjà c'est ça que attends dora sala bueno sala na boya raté ngate loko wana lobiki eza soki ndeni soki papa na nga pesinga na sala na sala ngo mais na bindenge nini kaka na nzambo oyo ndaye ba ko tombola bato alors ngan pena ndena bake non papa na nga pena na salinga fama na sala fama te mais na biki tono nga ko sala ngisa ah oui non yibana
Voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Émission et Elengi Nil par ailleurs à Nakatia Métro, Makengo Tapir TV, la télé des réalités. Babi Boza la décité par rapport il y a émission au JPM sur l'équipe Giro sur l'équipe et ça leur plaisir, ça leur bien la binonion sur Bolanda sur abonné partout. Abonné na sur place Bozali, beau continue toujours qu'on s'abonner, beau continue qu'on s'abonner dans Betarambela parce que ma bien à Nakatia Métro, Makengo Tapir TV, la télé des réalités avec les baobas, les connes, mon papa Oyo a souci à Bana, papa Oyo a Salarabana, base à la laisse, base à la Kimia, maman Christelle Mbumba, Baomi Balé, l'icône, les baobas, papa Métro Makengo, Simon Kabaka. En tout cas, papa, merci. On se sala pour Nabiso. En tout cas, merci beaucoup. Continuez à les battre. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Donc, cela veut dire, Boza, on a pour Nabiso, qu'on soutient, nous sommes salés que les Gitoko, depuis que nous avons Nabiso, à Taba Combat, on a Denini. Merci à Ley, Laetitia Congo, autrement dit, Laetitia Congo, Makenge, Ley, LM Fashion. Merci à la blonde. Fashion depuis Tirkina, Istanbul. Mon habillère, la blonde Molasoko, merci. Merci à Lisette, merci à Cathy Amandine, Nicole le pétrolière, Motema Léonard Antillé. Merci Dora. Voilà. Oui, oui. Batunanga, oui, Basepelanga, Babone, Nabiso. Et on attend à Bakomo, Potala. Voilà. En tout cas, Dora, Lelo, Balobi, n'a pas qui s'est zaté. Moi il faut les attaquer moi ba pesa makambe faut zakana aussi ba lo mo ba protection ba nini ça solo tu le kuta ah bon pas les soudés la groupe le sol l'espoir et fondation moi non on pas non la yo qui on pas non on bon tout nos questions na pamba na tout parce que ba bino kuna soki moto ezate kasi bata mokili balbaka bongo ngaton avant ya Lisboy ndazo préparer na aucun n'est pas président de la DSOB ou nous qui dans Lisboy fondation kuna kisi na biso ke kuna okoko vivre te kuna so ke boye ko bandana ye mo papa na bino kiti na bino bana tout ça mais bandanga na ya Lisboy na tikelo mona ta fia kisi kuna te yoko yeba oui na yebi oui bende oh mais tout ça ba ninga to vanda biso na biso to vanda muninga biso azana moi litsa iso ke do mwende zabu poza la boza butokebo mais na tikelo yo kangote kuna biso kisi za la raté ezate toi vraiment très à bon ngasko tina le kabon na TV na simba place ni non d'abord on biso to za ba Congo to za ba manyanga luozi ba loba na biso famille biso muta simba kisi azate asolo ko banda na mama na biso koko na so yo do koko ta théâtre na wana kisi no wana za you donc so ko ta bonga no kufa yo moko donc biso bata kisi bazala alors ngalo ko ta kisi pour na théâtre point tant on ezate ya c'est pas faut les titres mo wezala wana pour ozomo mutu bien mutu mo boy ya photo nini mbongo do les titres bien za nzambe donc nzambe naza fait na makamnyonso to mona bat basima bakisi o poza la boy mingi babela na bomba na nzela mingi be kisa ngope et sombi c'était mapango te donc akoma bongo donc qui c'est bon c'était qui ça sort les ara nzambe donc ngana sambe na nzambe na ina tongo neza na uti répétition avant la bimato na sambe nzambe sunganga na ke msala nanga kozonga nanga na maboko na yo sena komata protéger ngai tout ça na senge pa nzambe na senge satana te nganga moko boete donc tina sisi pe na bimina nga très à l'aise pour naza problème mona mutu à part na nzambe c'est tout. Voilà, merci pour la réponse Dora. En tout cas, moi, dans Nzambe, à solo, tu es belé, fan de Bazola, partout. Moi, ça solo, baboy. On s'est dit, est-ce qu'il y a solo vraiment qui cité? Mais, j'ai réponse quand même, les alagas. Dora, tout quand on a mon zindo, les camo Dora, babio, on manque à cabaye, non fort. Bateau, sérieux, tout le théâtre, babio, on dit, makata, mon tout le monde, dans le théâtre. Tu le na mouvement ta banque ça qu'on a théâtre pour nini makanisa to ozalaka bongo pour ani elo mo to bengo to iba pour nini boza muta ya tembe to ndenge na détermination nous on pour le banga mutu na théâtre au redor voilà na ba fille ba bima wa ça assisté na mutu yo boya mutu banga
même nga mona kamo question zo poser ngai depuis na yé na monde théâtre na non ça pas monter d'abord on a bien éduqué oui na la famille moko vraiment donc mutu azala tous a vraiment boy pour la famille chrétienne donc na mambo yo tout ngala te wangani non donc na ba to ba vérité te na bi ke na bimi na komi ko boya non bien ça boya na tina na tuno deux personnes oyo tout nanga oui Naomi Barcelone te na ebité Nebete, na ndenga bien peut-être combo. Voilà, to ke normal. To ke de kasi. To ke nebete. Coquette. Ba comment na yoka ngo. Na ko se kat na yoka kango. Yoka. Mais to non na ebite na yoka mais. Yoka on a ndenga na sens ni. Beaucoup pas même sur kutele matanga boni kingani ko mais na ebite. Ngana yebina ngai mutu kwa Naomi Barcelone a sala Congo sala ba nina yeba coquette parce que yebi peut-être sur la moni bango bona ko yeba peut-être neti yope na yeba kiote mais tongo j'irai so wa ba j'irai so talebe tongo détail on a qui mo comment Naomi Barcelone yuzolo bo yebi ete mais muta yeba ni bongo vraiment ngana yeba ni makisa sa biso omoni nde naza boye naokosa te nzambe na likolo ozoloba na sambela donc nde naza boye soki na peut-être akomone boye ye nde mais ndeske na kombo na oyeba te mpo nga atala pe te fete tataka lisboy fondation ya président la désolution ebandika pa naka pena boye nazwa pena tana ota pena lisboy fondation bilo mosu natala moto non boya est-ce que ton naye boy na ina ninya si na ina moto ti suna boya bato pwani non Barcelone yebi ete coquette yebi ete yo kaka ko peut-être suna moni ba yende oui so yebi singa otanya ba Lisbonne na yebi bango tout pour na sana bango bino bozo sala théâtre faut yeba parce que je appelle na banzonzi tout monde so tanya eza po ba benga na bino teo na banzonzi ngamo boya ko nzonzi kutelo ka malongeza la suku na te yana ngai ndeko na nga mobali na bengo ta ya ndeko na nga mobali pasa ka mo amkiete ngato benga nzonzi te mais tant na ozela tala ngai kuka oui nzonzi comment so ke ba pesa 3000 francs o lebu la femme alewa siko ngala beteka mutema non nzonzi nga elo nzonzi temte bimisanga président nga la dit so ba respect belé yenda bimisanga na Lisbonne futara te nzonzi za mbonga malonga te neti ngalo na tawana na kilomesa ko na tongo ti poko no sango ti oui yango ba benga ngati po ba yebi pe ngati oui yango no moke donc no kete tango na pesati ya bana tongo ti poko nana musana ngana sala ga mususu ande wa théâtre donc na kila minute mukie no sima moi $50 ya mukie donc wala ya mukie no simba mais tango na ke vana nzonzi po na poto ba mona nana tango na te so il a Lisboy au Monanga. Voilà, merci ma réponse Oyo do azo pesa et ça la plaisir ils on est s'engager moko donc alors azoloba donc elle dit seulement la vérité d'azoloba donc ils ont engagé ou azoloba donc aye maramoto tout naie il n'aime pas répondre oh yazoloba vérité naie donc yebi ne muso yebi muta yebi na été Yoko tsango ketote voilà et ça massa moboya camarade mon collègue mon bolo a bien ki bino bata théâtre les ketchu a bien bino bata théâtre boza ba chose et loko wana et ça la participer mawa tant que yo za muta théâtre tant yoka ki loko wana ba bengo no boza ba chose boza tin loko modo tinate oyoka ki onde d'abord no yemo pena za tinate pona kasi po donc yo bengi bato nzamba sali et puis bon ça la rama on ça la moko allez yo pour net ce sentiment ni ezwaka soit tu na habité bon na habité mamango na nganga ce que bongo na tala na ngati na omona na koti na pas na zappé na l'équipe na tala méga na M ba 2 giga 4 giga et ça que pour na tala mutu mo azo musala yo mo sala donc yo finga
bato baninga na yo baza tina te bon yo noza tina wona eza makambo mosusu oyo eza makambo ya kolandelaka te eza bapaston po yo moza komifikisa yo mofanda na Congo ntongo bata libanda bazoyoka ke yo moko nano ozofinga baninga na yo baza tina te yo nde baozala na tina donc eza bien te eza vraiment eza mpe eloko moko pete ya kosala yango problème neti nganga aza tina oui na tina makasi mpo na mwana nga azotanga na université nga mo naza parent naza responsable na minute oyo donc naza na tina oui Christophe Kiese mwana nga moko ya 18 ans botaka ya 20 babotaka on sait jamais moi ce qu'on a mis na kola na mwana nga donc ça vraiment ba kitokos. Voilà. Merci Dora pour la réponse wana. Sikoyo lelo yo ndengo na monde théâtre. Ndengo kuta théâtre, tu vois théâtre en ndenge. Pour na mona théâtre ça lango bien hein. Théâtre ya mabete. Ba biso finga théâtre na musika. Soko yé théâtre ça eloko mo ya mutu. Na yo comprendre que so za zoba o sa théâtre. Mingi ba ya théâtre monike akazi na kelika théâtre na kota théâtre tanga ya komi biki pene le kapé wa mo wa bimiso na scène sala bo sa mayele no mo elakisa ke oza mo mutu akokata mo kimi ngana ka se théâtre mo za ka okaza ko pete donc théâtre ça mabete théâtre ça bien eza pona bato mitu esalaka yo so uti soki wapi boyeka ona na monde théâtre bon so yena ndenge ya normal au monde ngo bien mais ngala moni monde théâtre ça bien parce que au place on va respecter yo ce qui yo mo se respectaka neti ngala o keta na famille na biso la miso matangeza ba pesa nga respect babi asala epe sobe ndenge ni président la bino ndenge ezala bongo to kenda bongo moi respect pour ce monde donc eza bongo eza théâtre eza mabete na mona opena na trop na normal. Voilà, mais il y a beaucoup de gens qui sous-estiment bino baloba bino dans le monde de théâtre boye beaucoup tiki ndumba na kata théâtre boye wana des autres kata théâtre eza musalamo ya bato bazoba musalamo ba ndumba surtout ba basi ba ya sala ki ndumba na bango il a teli na bango dans la bien te de mambo belé c'est vrai ou faux? Voilà vraiment oza na raison hein oza na raison na yo théâtre non d'abord il y a un les abisso to balbani biso to peut ça conseil non to peut ça to éduquer masse voilà et loko on a lingité yo sala ngape no sala ngoti mais bi ke loko yo zo sala na opekiso keza mabe ko sala boete monique ngana zo conseiller mais to ngana zo conseiller nazo pekisa yo mais ngamo na osalela ngo yango toza komifingisa oleki na TV opesi conseil kolata eloko mkusete kobima na mobala mutu te kosala mutu mabete kobeta muninga mbaste mais yo moko za le premier ya kosala yango donc biso basa théâtre toza un mot na matanga bayeba yo kasi soko za na kombo donc au moins ba biso ba ewana pamba OK donc to kufela kamatanga moko boye ya munene za ba biso ba yaka batala ndeni toza ko se comporter biso moko na matanga wana exemple kana pesi mettons ba oya ba bon kutu ndenge yo moni toza ko mifingisa na ba biso mona la teli na biso eza mabe pone tinga même mwana nga so na telo ka mukuse boy na bima libanda tu mwana nga pa zo mais yo ka soni tina age na mwana nga pe na ozongisanga voilà allo bana nga Christophe Kiese que mère zonga no boy abenga ba mère zonga no boy olati mabe siko ngala za na tante ke na la telo ka mabe na bima wana nzela et c'est d'abord une éducation na ngate pe na groupe na ngapeti alors donc za bongo biso mo doit comme fingisa yo to bima bandumba ya mobali mutako lingo boy osala théâtre akimi abi zambe na muta théâtre muta maboke ndumba bazambulu OK non eza bongo te oui ebe so ba kope belé neti ngala moko soni so so ko be longe e ba na mingi te mo so tunga na beto kara
osala ni nazalanga commerçante moi nakenda bango bongo mais elongi ngai wala ngate so mona nga na TV te na oyebi so te po nini bango moko babanda makambo na mabe so boko lutter contre makambo na te bino babasi bo sangana bo créateur association mo le comment bo permettre bino bo lutter contre bato surtout ba fio bazoya na monde na binango ko bimisaka monde à théâtre mabe bongo boko lutter contre ngo te vraiment Dora papa esimba te comment on va esimba te esimba te balobi lilala moko ya kopola so so donc ebebisi nyonso mwende ezabu foka ba vie na biso ba papa na biso nde bazongisa biso na nzela po théâtre vraiment eza vraiment susu ndenge ezalaki te donc biso moko na nde toza komisala kaka komisala donc mabe makasi donc nayebi te mpo na nga namoni ke na ndenge tokomi okendela donc nzambe kaka merci à Dora Ningozo ko répondre biso vraiment ozolo boza clair vraiment dans la vérité ozo bombatier ozolo ba vérité en tout cas merci Nayo merci na bino nyoso bo continuer ko s'abonner na chaîne na biso Métro Makengo Tapis Rouge TV la télé de réalité vous allez dessus par rapport à l'émission na biso auto sala kana chaîne na biso la chaîne moko ya malamu chaîne oyo le baka vérité bo sote za la salité za la raté mais toloba toujours esquisse mambo bien ezalaka awa parce que avec notre papa Métro Makengo Simo Kabaka maman Christelle Mbumba oyo batika kabiso te bazarana biso à tout moment to refolo moulin na musala donc on est là on est ensemble merci beaucoup continuez à vous abonner et ça la biso vraiment plaisir Dora oui oza mwasi kitoko oza mwasi oyo ozo théâtre batu na musala oyo sala ka théâtre donc lelo soki mobali mo lobi ke non Dora na yo bala yo utika théâtre ozala na mesure ya kondimelo kwa na mais naza déjà na mobali obala na bate mais naza déjà na mobali ngana zo bali kamali bala ozana wo copain bien fiancé voilà mais ngana otuna sikoyo mobali ayi ko bala ata mo fiancé non so po azamo bala ti comprendre mais que non alobi que non naza na posa na bala yo otika théâtre. Merci pour la question. Bon, peut-être que ma bête, peut-être que c'est mon salade. Tout le monde maman na biso. Maman boka. En tout cas, maman salinga vraiment c'est ma casse. Voilà. Azana libala na ye. Est-ce que akina théâtre te? Akina ngo. Lelo ke mobile nanga jamais ko esan ketika théâtre. Po eza musala na kena musala nga na voix normal. Na kena teke na kena sala mabe non eza musala. Na lamuki na tongo na sokoli mai ndenge yepa asokola na mai na tongo ake musala ndenge ngape ndela kena konzo musala nga théâtre au pekisa ngate eza to solo na yeke papa na sala musala ngaka ka fotika osani bon non ça peine à choisir ce pays a le bique na tika mais ai non kokati non kokati mo ke non kokati Ntoyo que non ça que tout na convaincre que toyo kan. Ah oui à compexangate. Merci pour la réponse. Merci parce que bah question est belle tout qui m'appelle en ce matin. Donc Dora avantage ni aux ala na ngomi ngosala théâtre. Merci. L'avantage est belle. L'avantage est belle. Na koza kunena za boy. Na na ndaku na fai na ka boy. Téléphone sonné. Star yaka boy. OK moi ba kabelo ma combien. Pour voir que ça la cime sobo les gars na prochaine sobé. Donc même sur ba transport na bimika transport ba memingo fele. Oui, et ça ba msupe ba na mboka ba benganga. Donc ba eza talé belé. Donc très ma bête. Ba toi mon ma bébé o me mango ndenga ma bébé. Ce qui non malembe au monde a pèsé ngonango. Donc avantage c'est belé pour nga na théâtre. Merci. Des avantages casse. Pour le même avantage, on a des avantages on a aussi quand on a peut-être un peu l'équipe trop c'est trop. Critique ça la. Ba critique pesa nango ça la nango moko donc ça y a pas ndenge ah bon quand ndenge to solo déjà
donc ils est belé mais le gars le quoi bato ba yebinga que nazara fille mon naza boy donc na mitungisa mati pour côté ça ba critique wana ngazalati na banzela na bomba lekana ba butu plus bazara ba botu ba mona ilong nangati na basanga na bango nazalati alors au banana critique ngana ndeni on boyo makasi ah oui na boya yo o critique bon mon ko peso litoy mais mon on sepelati na peso pe na tikilo tonte na pupola o so ina ndenga bien to kina ndenga bien mais so ina ndenge mo boy na zape mais est-ce qu'il y a respect voilà Dora phénomène qui lesbienne na théâtre au Bino Babasi surtout Bino Babasi pour na mbio moi c'est mon bani na bana ki PDP na kati oui ko bango pe bon qui PD na kati qui lesbienne et leki makasi na Bino bana basi ya théâtre eza pona nini qui lesbienne wana e makasi na théâtre et où tu vois puis le côté ko solo émission ba mama boka to solo na bango par rapport makambo kaka série na bango ba mama wana ba makambo ni zalaka te Bino bana oyo boye lelo qui lesbienne wana et où te de Bino wapi yango bazo finga no bazo critiquer Bino et où tu vois mais on est à kindokit c'est mutu déjà azana abutela kindoki n'est pas la bango abe mango tina musala o salati pone tingande na vandi na lela mobali makasi na linga mobali makasi mobali po babi basala mobali po na biso pone na vandi bo sa mobali simba taninga mobali makasi ale sikoyo na komi na mwasi mbobo epene na nga amotsela nga ya na ko beteta makofit esimba te ya bango mbo yena kindoki mo bana na bandako na bango ba famille na bango ba yena ngoti na monde à théâtre parce que c'est normal nous avons éduqué masse au comment nous lesbiennes au comment nous filles mo boé ceux qui ba benga ba pas chasse bana na benga wana ceux qui ba tout bana na ba pete ba comme pour ezaka salité et son na non ma bé phénomène ya bébé bouche tu na bébé bouche au nom de Jésus lumba mais la boya te lungwa elo nanga ze ba bébé bouche donc toi na ka soto bandika ke sombelanga lobika o mona nga soutene le national liste noire tiens bino bolinga bon bozonga ki jeune sous bino te bonga za mkolo nga na mkote za lingwele pété ah oui on a pas âge mais nazana nanu oui nazana nanu sikuna ke zo dans le coin nga na âge na boye na zo ba bébé boucho ba kazako bazano bien non te bana mabe donc ashina ngane lo ashino mbongo ashino penso tikola abana non ndeni na linga ko te lokwana ti na linga lokwana ti na beti so pena ngesa mata kumo bala fashion na linga ke na ti bino ba star ba se bolinga mbala za awa azotambola mo nini mutu na ndenge na ye mutu na ar na ye mutu na ndenge na ye na ba façon na ye mais ngasko façon ngeza yango te na fandi ka ngomba mbali mo fashion boy na kokate mwana ngana no yoka no mwana nga soni pour na mwana déjà grande fille 18 ans déjà et pardon bientôt la collation na ye siko nga vraiment mais quel linga mwana mo boy pe ayo luka na ndako nga c'est na malade donc ça la ngote na nzela nga pe ba yakate poto ngoyele to vandi na mwana déjà amoka fille ngo ke kanga boende po okopousa na te déjà genre na ngate D'accord, merci. On arrive à la fin de notre émission, la découverte. Là, c'était la Dora, vrai prénom, tout le vrai nom. Miradora qui est c'est. Donc Miradora qui est c'est, oui. Voilà, merci pour l'invitation. Voilà, dans tout ce qu'on vient de parler ici, et là, on a un conseil, on a un conseil, on a un théâtre, on a conseil de kopesa na bango on se lobby malgré tout boy kota na polingo mki oyebi bande ko mususu te mais to boy kotanga tanga bakombo ebele po to boy na biso ka to mema te kotanga te na yebi ba yaya nanga sila bisalu yaya nanga ya kitambo
nayebi Peshanga. Peshanga na bonda oui batumi maloba bongo batumi maloba bongo bayaya na nga wana nayebi bango engo ateke batumi Peshanga na vana na bonda nga na veni babonge ye na rêve d'accord wana oui donc yana nga sila bisalu yaza na kitambo nga pe na veni boma lisusu donc nayebi bango o nayebi te mais yo kondimisaka bato na makasi yo nde ozobuka polémique okosa mpe miso motu moko abika ayebi nga te oui eza normal par rapport ya non te nayebi te so nayebi te nabitala mama na biso nayeba etongo mama boka mama donc nayebi ye non nayebi bamama na biso bamama pembele nayebi mama nalinga so mama na makias koleka voilà merci tokomi na suka Dora ezali plaisir ya koyamba yo ba dédicace na yo opesa mabanga po bino molela mabanga olinga mabanga fort mabanga pe eza bato bazana besoin na yo numéro opesa numéro ya téléphone babenga yo ndenge moko bien ndenge moko soki obetse ba libaku sololaka ndenge ezalaka voilà quoi nga na bangela ni kopesa numéro te numéro na nga na pesa na posa bato babenga bafinga nga na nga pe bato babenga nga pesa nga conseil côté na meki ko taper à côté ozongi singa oui nga boyela numéro te na bangela yango pete so bengo finga donc na osepela no pekaka so parce que conseil pe na sepeli na opekaka donc merci beaucoup Jires Jires mobala mukuse na ndenge ya mbinga o permettre nga na émission na yo na mission na opesaka bambote na nga balobi Serge Mata donc mon vieux mobala pembe na bengake chinois Serge Mata na bosani te baze belé na ba France wana na mboka nini eza nini France Belgique dans la mona Belgique na moni déjà boss Eric Billet là donc yo kutukala mito ya suki chasa donc yo kutu bava na bango yo nde ozali kongo Eric Billet là yo yango yo na bosani te Guy Libanais wana pe ba oyanga bayanga Guy Libanais babi mobali azanga lisumu Guy Libanais to sala nde to salaka bientôt là na yebi kozala ba Kinshasa na bosa nde su pasta diacre pasta Guilin mon pasta diacre Guilin donc yo yango wana yo kutuka mito za déjà les 10 na contrôle les 10 za déjà dans 0 donc to sala nde to sala wana na bosa ni teli susu bozo bele famille Kitembo wana ngai Chantal Kitembo Gana Kitembo mon pasteur donc oncle nanga voilà famille nanga baza na Belgique Francine Kitembo Gana Kitembo Maginiembo la Lyon donc wana ba mama nanga donc ma famille nanga vraiment baza kuna na kati ya Belgique na France donc na lingi bino mingi na bosa nte mama nanga Dede Kiese Temo abotanga donc yo ndo sala ke pona zala bo donc numéro téléphone nalinga yo mingi na bosa te mwana nga Christivi Kiese alongola nga soni na vie bon numéro na nga téléphone eza plus 243 81 244 25 donc na posa no benga bo finga nga esa nga ba c'est bon Serge Mata na bosa te Jojo Vita babi les grands mécaniciens na kata France wana donc ça on a un problème mutuka na yo donc luka Jojo Vita donc aza pona bino wana ko réparer ba mituka na bino na bosa c'est DJ Love le meilleur de Paris DJ Love le meilleur de Paris Dora na yo yango DJ Love zala yo un gros bisou. Oui, DJ Love va pire moutunanga. Oui, solo là. Dans ma moto délai donc place aux Ali. Merci à mon frère aussi
DJ Lova Ndeko, grand frère, collègue moto zala Yannick fils à papa va monter place aux Ali. Merci Nabino sur Ozaki Belo dans l'émission sur la découverte de commune à Souka. On est Zaki Dora Oyo Azala artiste et comédienne, j'aurais pas et Sobé la président l'a dit et Sobé dans l'Isboy Fondation au Kalamini peut aux président Sobé Kalamingité la émission sur la découverte. Merci Nabino tout Ozaki Belo va venir dans tout nous on a commentaire ça la plaisir beau s'abonner massivement beau télécharger beau aimer émission Nabiso Awa et pour ça vraiment bien qui peut ma casse. Merci à tout le monde. Merci Nabino. Je vois il y a Lydie, Cathy, Amandine. Je vois encore Lisette, moi, sur mon thème, ma galaxie, sur la soda poto. On a reçu cette émission de Sanko Koloba. Gros bisous à toi, Lei, Laetitia Congo. Autrement dit, LM Fashion, Laetitia Congo, Makengele. Donc, LM Fashion, il y a Anto Manga. Merci à mon papa Licorne, les Baoba, papa Métro Makengo Simon Kabaka, ainsi que sa femme, maman Christelle Mumba. Merci à mon sponsor officiel, Salon Florine, à Suisse Nazirique. Merci à Mouta Roger, mon amavala. Merci à papa Ness Makel, Diataba, papa Jonathan. Merci à famille Makengo Mobimba, Mifi Makengo, Mireille Makengo. Makengo, nous sommes pas merci beaucoup de s'abonner, ça a vraiment plaisir. Merci à tout le monde aussi, ma caméra, mon héritier Kazadi, héritier Djamba, en montage, héritier Djamba. Merci Nayodo, au Yambibiso. Donc, on dit qu'on va passer l'émission. Merci vraiment. Merci. À la prochaine. Donc, bye bye. Papa Uki, Sarisa Bana, Vayalua Mumudila Kena, Ambo, YouTube, Metro Makengo, télévision, na Suisse, Ozorudu Wankunga Mimbot, Imatea Tremana Mambot, Landa YouTube, télévision. Salon Flori, Mama Moimwene. Roger, mwana maganda boyigoyela. Ungeri ki maganda boyigoyela. Ya fisa lengi lengi. Ah feroze ayagine. Feroze makangwe. Feroze makangwe. Ah metro makengwe. Shadombala. Ah